Génération ya bana ya mikolo oyo tozo benga yango génération je connais, je sais, I know. Bana balingi su koyoka conseil ya ba parents te. Bana o bakoli mikolo oyo balingi ba banda kozwa vie na lombangu, ba gagner vie na lombangu. Komona mwana so kokika 18 ans, 19 ans, 20 ans, alingi akoma na biloko oyo akoki kozwa ngo na âge ya ba 40, 45 ans, akoki kozwa ngo na âge oyo ba 35 ans mata. Pona nini vie appréciée. Vie appréciée tala makambe komelaki bandeko oyo to kobeta lisolo ilelo. Ndeko apesi lisolo ay papa fiston biso tolia ba kaka, tolia ba kaka ba déchets pona koloba yango boye soni salité bango balia ba kaka pona bazwa mbongo vie appréciée na mokili oyo pasi lisolo to kobeta lelo yango wana. Mbote na bino bandeko balandi ya radio lokole bisika nyonso tu bozwami, merci na confiance pe fidélité bopesaka na programme oyo epai wapi bino moko bopesaka biso ba histoire vrai oyo eleki na vie na bino ekoleka na vie na yo via parent na yo via moninga via ndeko bopesaka biso ce n'est pas pour na ko nuire kolo lisolo mais plutôt pour na ko sunga esika yo olongi ndeko mususu pe alonga esika yo okoyaki ndeko mususu akoya te tango mususu pe olongaki opesa ba ndeko lisolo à travers les solos na yo de comme soupe azwa lolenge nini akoibongo kolonga comme on ngai fiston pelende tata ya Sedek o ba bingai te comme on ngai yango wan o ba bingai merci longonya matondo ezonga epai na bino merci na ba abonné no stu ya radio lokole télévision na monto zomata déjà c'est bon bo sunga soki dans quelques 3 jours to atteindre moi ba abonné moko boye et kozala bien mingi matonde kozonga epai na bino ona s'abonner te kende ko s'abonner et puis finir cloche la notification pour orataka ba émission na bisoté. Grand merci na Tijan Lushombo un prince à New York ya mama Fran mbote na Yannick Kinia sponsor officiel de radio lokole télévision na bosanité mbote na mon ami personnel commandant Congo Anderson de Djobour Didier Djenga Bokulaka Ekofo Losako autorité morale ba mongo nyonso ya monde entier nde mankambu wumela liso to kobeta lelo boyebi biso za mingi pièce contre pièce to ko ilistrango tamo de kabeta nga lisolo na fouiller pour nous sur l'internet na fouiller pelaka na fouiller la rabino to ilistrango histoire moko de kaka na mboka Côte d'Ivoire kaka ya makambu oyo ndeko apesi lisolo e papa Fiston siko na Turquie kotanga kombo na ngate meba na Turquie na comme la Turquie na miracle boko yeba nei na comme na Turquie mais ngai na zali mwana ya ba Congo précisément mwana ya Mbanzangungu voilà mwana ya Mbanzangungu ay papa Fiston ezalaki na ba période moko be crise ekotaki makasi na Congo démocratique partout tibiso na ba province mais pendant que crise ekotaki ozomona ba jeune mususu en tout cas ba jeune ba to pafuka ba jeune ba sala ba sala ba dépôt ba sala ba terrasse ba na ba bar ba na ba camion et ça la Kinshasa matadi e consort to bande ko envier bango papa Fiston na pesi lisolo oyo poto la ndaka otina na Mbanzangungu awa na ba Congo ndeko a te informer nga papa Fiston oyo ba kateke ba joaka ba émission na ba Congo ba taka ngo na chaîne moko awa na Mbanzangungu chaîne ngo asenga komo na ngoni ni radio télé Mbanzangungu ba tchaka émission na yo yango na zwa ki numéro na yo na zwa numéro no kala à partir de Mbanzangungu avant na comme Turquie ça fait 4 semaines 1 mois na bino on a landi obeti solo ya mwana ko fa na manji na bino tikana benga pa fisona pe pe solo nga oyo abeta pour combien c'est que bien pour biso beta rama solo ya vrai ba jeune na Mbanzangungu musu ba wala ko sala ba terrasse mona musu sala 3 4 man na ekenda Kinshasa matadi e konso to so envier bango ngai pa na biso zaye batu ya mbongo te papa Fiston ko sa yote papa ena moyen te mama ena moyen te mais ko vivera ndengwa ngana bandeko na ngai mais muke nazalaki na pire camarade na ngai wana papa na ya kufa mama kufa avant na pas tata moi chita bango boyebika ba vie yango moko mwa mukondo sma kanai ufana pa na binote donc
soko bimpe boye okuti biloko ezate do mawa mo muninga wana kuta bande ko lia e pa na biso bande ko kela mawa me pire nga pa pire ngai et ko sala quelque temps papa fiston ba 2 semaines to 3 semaines muninga na ngana senga na ina kende Kinshasa ba ebisi ngai ndeko ya papa na ngai moko na Kinshasa na kende ko lukai papa fiston nga pa ina mbongo telo teme na zo quelque chose peut quand même Pakistan de kuna pesa mbasa na ngana pa futa tikia kende alunga mbanza ngungu akende Kinshasa akenda na epe umela bongo na sika ngapeka kubunda bunda ndengo wana ndeko wana eko songa yako monde ba 3 mois 4 mois après muninga na ngana aye na mbanza ngungu papa fiston bien Mercedes ya sika et pesinga mutuko soka ndolo bakado muninga na ngapena ozayaki na ye kolia mobulu nga pesa imonda matike pe bakende kutumba akende Kinshasa ko onke na bango bien Mercedes ya sika oh aye pena ko luka biso oh nani akamwa te po ba ki est bien donc malheureux excusez-moi le terme donc moi été tout le monde a kamwe avant dit mon frère qu'est-ce que tu es devenu donc on écoute nana de papa la toi salut bana ba bien libosna abui na kutu de papa biso na position moko bien asuinga kuta tenga i gérant na terrasse na ye so pe na bar so pe terrasse lo moko ande mwana asana ba boutique ba kuna ba dépôt voilà ba dépôt masanga ba dépôt ba ciment donc ça va to so li peut asala ki 2 jours na Mbanzangungu ala na hôtel na Mbanzangungu to sala ki na yi en tout cas pesinga pe moi quelque chose muninga na robanga na moto pa pesinga quelque chose et si le wana abino ça va na Kinshasa na kobengisa yo mo foya okende to kende kamba na moto abitenga na kobengisa yo akepe Kinshasa papa fiston nga pa na continuer na vie na ngai oui c'est vrai na sepela ki na bozo muninga na ngai mais na via ki penza te na ebitende za masala ngai nga na via rapena mututi na sepela ki malgré na zaki na bozo te na moni muninga na nga changer c'est que nzambe pena sali grâce na kanisi ne bane ko nyoko la ye mo soka bibia ko da fufute do ki batike lo kote pesinga passe ko sakana te na sepela muninga na nga mais na mona ki on dirait ko bonga wana eleka ki makasi par rapport à niveau na ye na fandi gani. Et les cas 2 semaines, nous avons un ticket, pas fiston, na de Kinshasa. Effectivement, na de Kinshasa, na kuta ndeko na ngawa akoba kwa ndeko. Azwanda kuna beau marché, afutera na beau marché ndako ya kitoko. Donc ça va quoi, ça va. Mais ça na moi cité, moi na te aza yemoko. To solo na ye, to solo li akosakada, en tout cas atenga pena à l'aise. Laissez mon frère, Fungolanga, qu'est-ce qui ne va pas? C'est quoi juste? Donc papa les qui sont de comme papa na binda sali comme akam oyo. Abino to solo la. Na sala ki 3 jours kuna 4e jour avant la zonga. Muninga nanga fandi singa mon frère. La vie appartient au courageux. Makam na oloba na oyo eza oba yebisa ki ngai. Oui, c'est vrai. Na yako lukandika papa na ngai na mona ki bango. To solo la tanga na ba condition ya bien ye mutu akomisi ngai boyi ayebisa ndenga bonga boye ndenga na bongi eza miracle te ayebisa ngai nde balobaka daje lobaka si tu me donnes un poisson je mangerai mais si tu m'apprends à pêcher je n'aurai plus faim wana muninga na yo wana bonga ndaje sa ndeko apesi lisolo ay ndeko bongi sa pe ngai prompte bongi sa ngai pe kaka ay mon frère makamna ko yebisa yo oza muninga na ngai oza ndeko na ngai oza nyonso po na ngai to souffrir ensemble en principe il fallait que nous fassions besoin de parler pour muninga mso azate à part yo na yebi o sala po na ngai na ko kotika yo te ay mon frère qu'est-ce qu'il y a au juste bande koto yo kaka ba parents na ndaku to mesanza bana nzile ya losambo efutaka ya losambo epolaka te o losambo efutaka ya ngaso na yeba ko yemba bande na sa album pena premier te to ke no ga ndengo wana vraiment to ke no ga ndengo wana ay papa fisto minga na ngana ebisinga omoni nga na za boye na ko so vérité
tango na komaka na mona ndeko papa na ngai wana a expliqué que nga vie abi vie circonstance ndenge zalaka awa saka bandenge belé ya kobunga okokuta papa na de riche obotami na famille riche obunga libela musupe ko zala botami pauvre papa bundi oyeko réussir vie atembu na condition malamu musupe ko papa pa bunda simbite okufi otikale pe obundika ka ndenga zalaki pe ka boye nzamba sali miracle pe obongi. Et mon frère lobaka kabino papa leki na ngai amemaki nge sika moko na ba Congo kaka na province na biso atuni na mbanza ngungu tembe tukendaki Matadi abi ona ko biso ba yebsaka n'importe qui ti abi omoni ba jeune auto bale ko mona na mbanza ngungu basala ba track ke na Kinshasa Matadi e consort basala ba mbongo wana eza miracle te na iba bisinga sekele nango abezaki na 2 places tellement ma jeune bakomaki na suka ils se sont dit bakende komona ezaki na mundele moko boye na ba Congo on se réserve pour autant place wana mundele wana soko kepa na ye abande ko pesa batu mbongo so okeka bobino na besoin ya mbongo ça besoin mbongo akosala bikila ki la pêche abino yo kozwa mbongo okosala vie pendant 10 ans. Après 10 ans, au Koufi. Si on a la chance, on a la vie pendant 15 ans. Si on a chance, on a la vie pendant 20 ans. Mais 20 ans, c'est rare. Rare. Yango monaka, mutentela, kufa yikuna, mutentela, kufa, oh, c'est vrai, Si on a un timbela, so zimbongo utaka sali mbongo 10 ans muke okufido ko enjoy te quoi sali mbongo 15 comme mukie comme roi 15 jours yango ba doya ko changer système pas ya kuna za clair so okebla bino ça va yo ko sala 12 ans na mukili ko sala 15 ans ba do ndimi abikenga soki na komi na 15 ans na mbongo oyo na kufi pas ba ko kufa alors puisque ba la chanter il se disait vous me vivre na ngane sengo pendant 15 ans ou 10 ans après na kufi na ke malheur boyedo ki esimbati. Et les jeunes faisaient ça. Tant qu'on a découvert Sika Moussou, on a besoin de camarades naïli solo. Et Sika on a ok, kuna, kubanga te kuna zakano grave tu vas présenter yo. Et puis ce que tu as à faire, olia kaka, bakaka. Ben la raso bakaka, ozolia kaka. Moi tu na lipa, lokola manteka, to leango. Okomona kaka prince. Il faut leango 7 fois, donc 7 jours. Mon frère, par exemple, je vérité. On que dans la période d'engwana yenenga zabongo aliaka babor amemanga ipe na liabo ndozo mona ngaboyi yango na za bien boy c'est vrai donc yo muninga na ngai na ko tika oti papa fisto atali boy crise le ki na ebiti na kosuka ndenge di possibilité ezate na calculer na kende oya 15 ans to 10 ans et ob menanga 10 ans kuna mona 10 ans boy. Et vous allez mouquer, qu'est-ce que ça fait mouquer? Malgré que dans les attaques, comme ça, pour ça, l'air beau. Et ça, régulièrement, tu es bel homme d'affaires qui chasse homme d'affaires qui ngandi. Comme bel kakawana, papa fiston, baliaka bakaka, baliaka yango. Souka, il va faire un dimi pour la commune à souka. Ça va? Tolongo na bon marché na mninga na ngawana lobby nango. Na voiture na ye voiture mais avec la Mercedes mais na mona ba Jeep azu Jeep na ye a démarrer Jeep biso ana to kenda ba Congo na koma tana ndaku te pona ndaku ba yebika no na zapa ya muninga na ngai na Kinshasa to leka mbala moko tina Matadi et pas wapi bakenda kolia bakaka moi to bakaka na lingala tipo iso na kapena mabe tout bani niaï c'est que bien mais ce n'a pas bien été donc lim ça ça to betaka li solo bande ko avec papa ya boania ba mama ya boania ba ya boania botala ka kadi lokole ay papa fiso to koma esika yango na zaki na courage no nga pela konginda parce que muninga na nga ça exemple vivant témoignage vivant to kota esika yango papa fiso to le restaurant moi porte ezaki bana luxe d'ailleurs normal. To continue à quatre monde au restaurant ko. Donc chaque 12 heures, il va aller à bord chaque 12 heures. Donc lunch time to baka midi.
midi. Ba oyo bazaka na Kinshasa ba ne sika na mo baliaka. Ba o bazaka pe na province ba esika liaka, mais dernier vendredi dernière semaine so ya mois, so dernière semaine ya mois bango tu bakuta na ba Congo. Abi yango ko mona ba homme d'affaires abi fungola siko misu okomona ba homme d'affaires ebele, ba politicien belé. Bakendaka mingi ba Congo okoyeba te, bakendaka kolia wana fungola ka Papa Fisto. Abi to kota boye asas dala ngai oyebi mutentel o baboka kawana businessman oyebi ngani okomona bango ndenge yo ye na dernière semaine do jour au rencontre ba nyonso okomona bango kobangelo ko mokote, kobangelo ko mokote. Effectivement so ba moni yo pe awa ba yebi ke yo po liaka oza mutu na bango ba osayelo kote, parce que ba yebi ke tous les mutu o ayaka awa asa mutu na bango. Papa Fisto amemi ngai a présenter ngai kona mutu ya sika ye te a présenter ngati abiso okei ke na porte wana yebiso yango na za mutu ya sika ba yebi ko ba osala et puis oya ofanda abito koti à la porte fona ke de kuna ngana ke na fandi quand les arades kiti ya 2 kiti ya 3 kiti ya 4 ça dépend quand les arades restaurant abina comme sika na oti mois simo boy ngai mutu ya sika mutu sika azu kombo na ngai azu makamno ça enregistrer ab ça va tout le monde ya ke oza mutu sika kende ko vanda to benga yo abina fandi to vandi pendant que to vandi Papa Fisto na moni bazoya ko servir avant ba servir to fanda ki mo 10 minutes mninga to so ba ko benga ngai ba benga ngai ba kei déjà mninga senenga ndenge zalaka to na kei ba pesika lo mo po na ko tikuna sika na neni na chie na sali kaka na po ba kena ngo. Tant on a fait 30 minutes après, Papa Fisto, na moni ba hôtesse, et puis quand on va servir dans restaurant, ba zoya pela so bozana de ba elibno 200 ba finika pena bien le ba sandi normal. So boda 4 40 dans restaurant, ba andi kotia. Et puis na mona ki mutentel, muto ko kombo na mona ki mutentel, na mona ki mutentel, na mona tina musicien tel. So na tangi kombo a mboke baby. Papa Fisto ba ina bloco ba kiti si. Pendant que bakiti si muninga nanga doki abali kusaba consoler ngai no ezaka nango rien ngapela mbali bosale kaka boye na bana ko banga mais na mesala nga normal tra utentel natali prebe entel ba fungolo siko boye baso le pena ko balu so baso le ko pena ko na mateka azu pena bor apagoli pena lipa pena po na demo so lipa apagola so lia do à l'aise Papa Fisto so ko lia à l'aise dans biso na ko na ko mona na mutu auto enviaka ba auto enviaka na mona so le ko pena à l'aise. Oh, est-ce qu'il y a un monde qui est comme fromage, tout comme nini au pena au ba kitoko boy. Ba ole ngopelo ko la bude ko la shawama. Ça va. Muninga bna fungoli pena be bo. A fungoli aye. Na moni pena logi kaka pena ko. Muninga na ngazuma lipa, aparo pena lipa ko la shawama, abali ko lia ko na mama na ngana kufiawa. Muninga na ngaso aso kolia ale eboka ne bali avocat so avocat siko otena lipa musu fini ale na ba ole zolia musu atena na lipa aso lia ngo pele ko la shawama na mama Papa Fisto ezaba déchet ba kaka do solo evosa la kaka na kati to ba fungola solo pene ya kaka Papa Fisto. J'avais pas le choix. La pêche du solo, on n'a pas si poté à bande de la vie à presser. La vie à presser. La génération Mikolo, Baligo Katoli apparente, bon, quand ils sont en Kambu, fais ceci, je sais, je connais. I know. Génération I know. Et le bas la moto, ata abe Mimi, abe Mambu, Blaise Mambu, paix à son âme. Jour à Soukate, qui a baïba Mikolo, génération je sais, I know. Baliko apparenté. Or, on dit que les oreilles ne dépassent jamais la tête. Aïe papa fils na fungoli boy kaka na côté esprit na tokilu tumoko na le. Na deuxième lutu bena boy na le na côté bena boy. Troisième lutu bena boy so lia kakati. Papa fils na lia kaka de lutu troisième lutu na kiti bena boy na simuningana na zo ya na pisi. Papa fils na bima. Na bima na zaki na mwala na postport da muninga ngwebi kaka na zwaka
Mbala moko dans le lugo batali timba nzangungu na kota la non, c'est pas possible. Mais na dame d'abord. Mais pour me ça là, il faut lire 7 jours. 7 jours, so ça nenga ba so ça au lieu 7 jours nengwana, ba ko ça sala ba business mo amuke ba ko peso mbo fond, au sali mo business amuke. Ndenye mbonge ba no robotela yo ko ndima te. Ay papa fichier ngo be ko no mutentel akabele mu $100,000. Mutentel akabele mu montentel. Mutentel akabele montentel et ça relo côté pa na bango. Et loko so posa mutabili babe mbongo mususu ako peso ça le côté. Mususu peso a peso boy a sombi peyo. Yango wana papa fichier yebisa bandeko. Okomona mutu mo azaka na mbongo, me sengi mbongo yeso na sa mbongo te. Na sa mbongo te. Ko bateke no ya na biso wana. Papa na biso wana, oncle na biso wana mbongo makabaka te. Mbongo akisi, oui, mbongo akisi mais azo épargner yo. Mbongo mso a pesio ndengo wana, eza problème. Surtout na fin du mois, so a pesio mbongo eza mbongo a sacrifice, azo ko épargner yo. Azo jour na mbongo a ko pesa yo. Okomona jour mso boy, ah, na comprendre te? Père alega pesi mbongo moko boy. Ah, a pesio mbongo, ya bien. Papa fiso na kenda na mwana beti na poko na yoko mwana muninga na ngai yala ninga tina ndaku. Ayi mon frère, pona ino kena osali bongo po alo mbisinga ngambu. Abi ah mon frère na kokate limbisa nga pardon. Pratique wana na kokate. Vome na kufa na nga pauvre. Mais wana pena Et papa fiston ba tumsusu ki se le karabango te. Na kokite pesi ngai pasi beta li solo po bandeko li solo avi na ngai. Sikoyo on dirait nzambe azalaki na ngai naza na Turquie na komi Turquie ndenge nini na miracle nzambe akosala pe miracle na kokota France tango abeteli nga lisolo wana bandi kofouiller. Donne l'image là na bandi kofouiller. Donne-moi l'image là na bandi kofouiller na bi oh na ta de documentaire moko ya Marc Oyo émission moko ya Marc Oyo mingi ba jeune ivoirien, ba jeune béninois, ba jeune camerounais, Afrique de l'Ouest kuna, basala makambo wana. Basala ba pratique wana trop, yoka makambo sala bakana bino, oyo sa idée, ndenge azaka pièce contre pièce. To beti li solande ko oyo, na tela bango elema oyo, e bandeko batala, comment est-ce que ba pratique wana sala maka na ba mboka mususu. To na pratique sa ba mboka mususu, to sangisa okana o wana po mona ndenge elekaka, epesi pasi. Ba mama ubenda bana matui. Okomona mwana kana secret mwana ngakesa mama te. Mwana na azumbongo. Azu yango wapi? Atangi classe ya 6 abandi musala te. To abandi musala na misi mukia pa fuki benenge ni. Ba somelo mama mutuka, ba somelo papa mutuka. Ozondima mwana nganda ndamba sali ndenge nini? Epesi pasi. Totala no moi extrait auto solo bino pièce contre pièce ndenge ba jeune. Ya Afrique de l'Ouest kuna basala ba pratico. Tout le monde a battu belé, oh boni image mo ketambola ka internet bebi yango garçon mo hôpital a olela lokola mbwa. Eza incarné na carte ba pratique wana ngele kaka. Bandeko. Total et puis on va revenir sur ça. Suivez un peu ça. Voilà ouais, Botala. On ne pratique les plus insolites voilà. Des brouteurs pour avoir l'argent. Avaler des lames. Oui, vous avez bien entendu, manger des lames. Si vous êtes en Côte d'Ivoire, vous avez sans doute entendu parler de cette pratique. C'est sur le plateau de C'est Midi, une émission diffusée sur la RTI 1 du lundi au vendredi, une émission foncièrement invitatrice de personnages hors du commun pour raconter et partager leur vécu incroyable. C'était le 2 avril 2020 que le plateau de Midi présenté par Caroline Da Silva a reçu un ex-brouteur qu'on surnommait Empereur Kouao, le riche planteur. Reconverti en christianisme depuis le déroulement de certaines choses dans sa quête de richesse, et qui ont failli lui coûter la vie, l'ex-brouteur, Empereur Kouao a cassé les papos sur la façon dont ils ont souffert pour une richesse qu'ils n'ont jamais connue, lui et tous ses amis qui ont pris part à cette aventure. Selon lui, les étapes à franchir pour accéder à la richesse étaient si difficiles que son meilleur ami à lui est resté. Parmi elles, il devait avaler des lames. Je suis parti au Bénin, rentré dans certaines sciences occultes où on était obligé de manger des lames.
Ça, c'est incroyable, en fait. Manger des lames. Les lames qu'on voit souvent à la boutique là. Qu'est-ce qui se passe là? Voilà, Network. On va vous aider, Network. Il est temps pour nous de regarder la publicité. Voilà, suivez ce qui se passe là. Les jeunes ici, eux mangent des lames. Lames de rasoir. Hein? On va d'abord lame de rasoir. Zerato tcha côté Oyo. Makambouane Salama. Voilà. Et ça ne vous faisait pas de mal? Voilà. Comme du pain au chocolat. Pardon? Non. Comme du pain au chocolat. Du pain au chocolat de... Oui, en fait, il le faisait naturellement, en fait. Voilà. Voilà, il y a un gilet. Je voulais savoir, il y avait forcément un rituel ou quelque chose qui était fait pour... Bon, il y a eu des rituels qui se sont passés. Le premier rituel, en tout cas... Bon, on ne va pas rentrer forcément dans tous les détails. Le premier rituel vraiment a été long. Dans le premier rituel, j'ai failli perdre ma vie. Voilà. Je n'avais pas encore l'âge, j'avais que 21 ans. Et je devais avoir 26 ans avant. 2. Aboyer une fois par mois. Il y a une première vidéo dans laquelle un jeune Nigérian avec du sang dans la bouche criait comme un chien. Ses amis près de lui étaient choqués et terrifiés et avaient peur de l'approcher. Une autre vidéo virale d'un brouteur capturé en train de faire la même chose. Alors que ses amis se moquaient de lui dans un salon, il émettait continuellement des sons qui ressemblaient à ceux d'un chien. Mais cette fois-ci, les amis ne semblaient pas dérangés alors qu'il riait et applaudissait comme s'ils savaient ce qui se passait. Oborode qui signifie l'argent est venu, et le cri de guerre. Nous pouvons entendre en arrière-plan, tandis que le jeune homme continuait d'aboyer. 3. Manger des matières fécales humaines. Il le mange avec du pain sous forme de sandwich. Non, je pourrais jamais faire ça. C'est une réponse probable lorsque l'idée de manger du pain en sandwich avec des matières fécales humaines est envisagée. Mais pas pour certains brouteurs. En tout cas, pas pour ceux qui sont à avoir la richesse coûte que coûte. Une dame a entendu un jour son ex-petite amie lors d'une conversation avec un pote, qu'il a écouté raconter son expérience qui l'a rendu riche, qu'il était obligé de manger son propre caca accompagné de pain en forme de sandwich. Vraiment, j'imagine le goût. Le mélange est considéré comme l'un des droits pour remplir dans le contrat. 4. Boire du liquide ou mouminal. Il a été dit que certaines femmes sont restées à jamais à la suite de rencontres avec des jeunes. Dans la plupart des temps, il s'agit des joueuses de bisier et quelques défis peu matérialistes. En buvant ce liquide, cela permet aux brouteurs de prolonger la durée de leur contrat de vie facile. 5. Se laver au carrefour à des heures tardives. Des sources confirment que plusieurs jeunes ont été perçus à des carrefours en train de se laver avec des potions au milieu de la nuit. Plusieurs sources ont confirmé que cela fait partie des étapes d'enrichissement des brouteurs. 6. Se faire passer pour un fou. L'histoire de Lionel Chap a fait le tour de la toile en 2020. Lionel Chap est très riche. Il possède des voitures de marque, une villa, une fortune colossale. Aussi, il ne manque de faire des grosses dépenses sur des articles inutiles et dans les boîtes de nuit. Lionel Chap a subitement attrapé une crise de folie du jour au lendemain. Il a été vu les rues presque nu. Quelque temps après, il ressort sur son Instagram avec une vidéo le montrant avec des amis en train de faire la fête à gogo. Dans la vidéo, nous pouvons les entendre dire le boulot est fait. Je ne suis pas fou. Selon ses proches, c'était un contrat qu'il devait remplir pour être puissant qu'avant. 7. Prendre la vie d'autrui. Le sacrifice humain est un besoin primordial dans le milieu du broutage. Voilà. La vie de quelqu'un est un don par le... Dans le sacrifice humain est un besoin vital. Donc, le rituel na tangu ndeko na betelinga lisolo o na fouiller internet na mon histoire similaire na oyo le kana ba Afrique de l'Ouest kuna bomoni comment est-ce que ba jeune bazole ba matière fécale et bazoli yango lokola shawama boki ba lobi awa et belo bona ba jeune fille belo zo mona jeune fille abasala 0 ba sokola kana 4 ya banzela et ça na ba trop na Kinshasa film sokola nzela kaka na butu pona so ba chance to moni yango amsusu ona mutete la beli liboma ya solo te liboma parce que 3 ou 4 jours akoma na mbongo témoignage vivant de kapesi li solo oyo akuta na vidéo ona sola kini po mona ba rituel rebelle à part ko le ba matière fécale boyoki misusu kunde sala ka balobi ayabi misusu papa fiston donc yo ba filmer na mwasi mutakala bo sala amour to mona ba vidéo ba te bima ebele awa
Veut dire que bibi boye, na moi c'est ça l'amour et puis par après à ça les succès moko songolo pakala. A jouer le komoko boye. Et ça par hasard te papa fiston. Et ça par hasard te bayebaka. Bo benda bana matoyi pesi motu ko soa. Ndeko banda papa fiston benda bana matoyi. Tozongi na lisolo. Nga tellement na boyaka na ngandengo wana ndela mwana mai na ngabi. Obebiselinga makambo sali mabe. Na vite moi je ne peux pas. Moi na mai wana kenda kanga porta kena tika ko mona sumu ndeko na masa na nga wana te. Papa fils na beti sona pona ni poto na za Turquie ba yebisinga yi. Na sali ka 30 jours na Turquie. 30 jours na tika na tera mona sumu ndeko na ngai mo na mona muninga na nga wana te. Na Turquie na yokuta na master moko boye to yebana kana yepe kala master ya musika. Ayebisinga webike muninga na wana akufa. Akufa ça fait akufa 3 ans passés déjà. Akufa na nini? Abino muninga na wana lalaka ala muka kate. Bon évidemment ezaka ba mikoroante et umelaka déjà et umelaka déjà. Est-ce que kolala kolamukate wana? Eza contrat pas ka signaka toté et pesi pasi. Papa fiston benda batu matoyi. Ngato ma passe le kaka na yaka la Kinshasa. Na comment on sait la kilumbi la moi qui m'a apporté la ville wana ba chege konso tantine maman moko boye abana oteka ba bijoux na zandu toi mala ki bien na ye comme la ke biloko makamune surtout maman wana alinga kinga ya kosakate maman wana alinga makasi tie comment que maman azoeka lokola mwana na ye tellement bolamu ezekaki abina kosalo bolamu maman wana mtatindanga Turquie na Turquie grâce à maman wana maman atinde yanga monga kolia donc maman wana s'occupe na nga de 100% mais moi benten na ngate moi si ngate maman ka zonga lokola mwana epona bolamu nzamba atali singa keno asala ndela nzambe okozwa kala mingi pas fiston soki na koti na France na kosala vidéo na kotindela otela batu batala benda bandeko matoyi bana ya lelo tokeba epesi motu ko soi epesi pasi lisolo esuki awa oya saina matoya koyoka ayoka. Merci na mama Rena Umbi, la femme à la taille d'une tige spaghetti, ni courbure ni virage, coordonnatrice il y a Radio Le Collet Télévision, mais aussi il y a Twin Family TV 24. Merci d'avoir s'abonner déjà pour partager pour comme la battu na fin fond tout à chaque fois ceux qui sont intéressés au thé peut-être qu'on intéressé de ko songolo et si kamoko songolo to partager. Merci de nous avoir suivis, nous allons vous retrouver prochainement ou demain déjà avec un autre numéro de l'émission Radio Le Collet Télévision. D'ici là, portez-vous bien. Santé de fer à tous. Chap chap et tchara.